Shalom, 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 bien-aimé, Tozali, Awa, Wasimo Bikoko, le monde à cadre de Bikoko, Sika Wapi, émission Lelo Boleka. Na émission Lelo, Tozali, car on a souci moko, il y a pour informer, pour nous recevoir Bato. Vous allez bon, proverbe 30, Oyo, Amestana, Bobrabno Makambo, Colono, Sona, Manoso. Na émission ya biso lelo tozo intitulé yango bondoki kati na communauté to bondoki kati na l'église. Omoni na 2 Corinthiens 11 banda na 11 ti na 13 ti na 14 bazoba l'ange de lumière, le diable qui est l'ange de lumière se transforme, le diable imite Dieu. Parce qu'il est l'ange de lumière, il se transforme à l'âme. Il est l'ange de ténèbres, mais il se transforme à l'ange de lumière. Alors, tout le monde a dit Lelo, pour cela qui passera, Lelo, ils allaient beaucoup plus dans Bandoki que dans Bassa et dans Zam. Chose où on est dans l'église, il y a R, ils allaient beaucoup, Bakandi, il y a Kindokito, il y a formation en Moko. Soit on peut passer Malou, il y a le collègue qui est en ligne, tout va y aller, il y a au Tambola. Azaki makolo makasi, azaki garçon malamu, azaki tout le temps aux ana famille na batutu malamu. Mais qu'est-ce qui fait que pasteur Malou Lelo Oyo a comme handicapé, a comme boité? Alors na moins explication na osala na olingate mutamona ke nazo tchola batu. Na olingate ko mwa ke muto nazo provoquer. Mais nazo a pour sauver batu parce que Malou azali moto yeso akufa ki na kwape pona ye. Et ça peut Malou a la sauver. Et surtout qui est Amibengi pasteur. Mais Malou a des bongo a sacrifié dans le système d'église, dans le église, pour le siècle présent, le bongo présent, le social dans l'église. Vous voyez que Malou a été étudiant, Malou a été sa classe, mais Malou a comment infirme parce qu'il a sacrifié dans Satan, dans le Kaminaï, et ça implique. Alors, au moment où Malou a été frère, mais entre temps, sacrifice à les années. Ma collègue pour n'a bien un siècle. Au moment où l'église est dirigée par un sataniste, et puis moi, si un sataniste pour un impédique à la Libongo. Moi, si je suis rwandais, je suis un poison, je suis un combattant, je suis en contact avec monde des ténèbres, je détruis le foyer et belé, mobile na boti na basi belé, basi muso bazoka soni koloba, basi muso bazoka soni koloba vérité mais so botali na église na ye, pour moi liboso, o babenga basi babenga bango ba diaconèse, bana wana nyonso bomona bango, bilongi na bango ekokana na ye pasteur parce que abotisa na bango. Ezala batiti ezala bana nyonso tu bakotisa bango na formation na ngongo na website note ye moko bokambi implique abimaka na lokola PD na kisa pasteur oyo ya restauration na Manchester abimaka na Kachunga Ludi Kachunga lokola PD bango tout akotisa bango na ekiri na ye et okomona ke kisa baza na guerre na Sakayonsa mais atika Malou asaki camarade na les cocotiers au gouvernement Aaron et Palmier moko a grand sorcier bazaki na église na bango ba sorcier ya ba sorcier na Afrique du Sud bango na nyon surtout batonda na église na ye bato tout bakanga ba sorcier na Afrique du Sud batonda kuna et le monsieur adumana basi belle église a reçu des ordres de paix réunion surtout basala kana ba Malou na butu akenda kobetela ngo Sakayonsa a respecté bango de tout simplement pourquoi parce que azawana atekaka ba secret surtout ya RC apesi face à Sakayonsa mona komona ke bayebaka te ke yende moto azotrahir bato. Alors nous avons le Malou pour komona ke na ba famille na ye nyonso babotama na ye awa azala na relation te akoma kokende voyage ya kobatama mpe mikolo azosalela ndeko na ye mingi apesi mbongo atongele ndako asomba bakaraki mosala mpe ndeko ne oyo alekaki dernièrement awuti kina alobi azoteka banzembo ya lor mbongo. Alors aki koleka na émission nani ya Placide boyebi bien ke azali kobima na mama lere amemi bana akomi kobima na leki na kulutu abotisa meme eleki na kulutu bayokanaka te
et Placide alekaka na TV lokola mokambi to yebiso mo chrétienne naza na basi mibale ekoyebi yango bapaster to bayebi et mwasi wana mosusu oyo ndeko ya Ikerne azelaka Placide mwasi wana aza na ndako akufa po ye remplacer mais entre temps bazokontinue kobota bazovivre ensemble mpe atia potopoto na kati ya famille wana inceste na kati ya famille lelo oyo bino tu bolobaka bolandaka émission wana asalaka mosala malamu bazosala bome baza bato bamemi inceste na ekobo na kati ya communauté endeko ya Malu oyo ya s akei sikoyo kozwa biloko ya jiko ya lombongo lombongo aza kolabo lombongo aza ennemi ya Congo aye nango na kati ya communauté ozosomba wana alobaki ete bacombattant ya solo batikali moke mingi bomona babimaki bacombattant baza na bango bato bayaki mpona mbongo bayango bato bayaki na vision kaka kozwa mbongo bayaki nango bato oyo ya kotrahi komba yango omona komba na biso ekomi ndenge ezali alors Malu Nzambe ayatindinga na biso akufa mpona yo c'est pas encore tard obima na groupe wana odénonce bango osalela Nzambe asolo tala na église ya Malu omonaka atonda na basingle mother na basingle mother mibali nyonso église wana ye moko abengana bango parce que soki okoki kosambela mpona batio esprit oyo tobengana esprit ya femme de nuit eketinda obengana mobali alors proverbe bakoloba combien de fois pour changer proverbe bakoloba combien de fois pour sauver bino nga nazoya korevele bino makambo ozoleka na l'église nomo bomoni potopoto oyo kisa kasanda azosala olobi bolingaka bémission na ye oyo obenga yango le chemin des artistes mais le monsieur aza un impudique le monsieur abimana mama azali pasteur mama wana kufa abimana bana na ye et abotisa leki alongola leki bazeni azobotisa yeria c'est connu au vu au-dessus de tout le monde na Londres moto akolobela yango aza te soki proverbe alobi oyo alukaka baproblème mais nazoluka na sauve bana wana nazoluka na sauve bato parce que bato ebele lelo so bakufi lelo na eta bazali bakokenda lifelo oke susi ya Nzambe eza nini Bible elobi na Jean 3,16 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que tout celui qui croira en lui ait la vie éternelle. Jésus nous aime, Jésus nous aime. Yesu akufa mpona biso, Yesu akufa mpo tozwa la vie éternelle, Yesu akufa mpo tokota na lola, Yesu akufa te mpona babien matériel bandaku kolia baplace ya boye ndenge biso toyali awa oza na mwa eloko oye kolia komela na bana ndenge nayaki na bana ezolakisa teke vi yango vie ya solo ebandaka après liwa na après liwa toza na lola na lifelo. Or lelo qu'est-ce qui se fait ange de ténèbres se déguiser en ange de lumière bakoti une église babi baza ba pasteur baza ba apôtre ba prophète bazwa na ba miracle et ba miracle wana le bazwa na soki oza mayele te ba séduire yo bonimisa ba séduire yo alele ba séduire yo ba memi yo pour que na lifelo ba pasteur ebele baza na lifelo na lobango awa botala motu na bino bobengaka Ntumba David mwasi na kotika koyaka awa te parce que le monsieur na kati église na ye aza déjà na basi oyo basimaka intérim et aza na kindoki na pesa nyonso tu avi na ye banda Afrique ndenge alekaki akimaki de délivrance pas mama olangi na lelo mais lelo bozobenge bishop Jérémie Baseya akima Angleterre akokota libala na France kisa on a robé na Sankara de Kuta Eva dernier aventurier numéro 001 azo continue ça l'aventure Jérémie Oyo il a retour à la parole à kota libala na sud à Londres c'est que na royo sabino combien de fois que yemoko le badi retour à la parole mais yemoko a libanda nzela pe awa bakoti ba poison bino ba journaliste bozo de ba TV invité mingi baroya bino ba poison baroya bino na micro baroya bino ba mbongo parce que batwana baza batwa deuxième monde que nous avons bazo travailler na Kabila bani ko la sa combat bani ko la sa tout bazo ebeba donc le bakete
Pasteur Malou, il est grand temps, auprès de Sabo Moni par exemple, où les Calibosso n'a pas dans témoigné, qu'aux en église, il y a 50, 66 molmada, nous autres qui ont lu félo, bit dans nos années. Qu'aux en église, il y a 200, 300, 500 personnes, mais lobby lu félo, c'est là où tu m'en as nos années. Alors, proverbe d'Azaline de Konabino, avant un souci Nabino, avant un possible à la sauver, avant un possible pambolama, avant un possible s'adapter à Lola, parce que ça ne sert pas. Il y a un bête à ma solo et à Lola, ce qui a pris à obtenir fait. Nous avons arrêté le niveau de la sympathie. Basi, Olinga, Mongo, Kozwa, mais les lots, Boni, Basimikisi, pour Baye Baki, le mot dans Zambeto. Alors, nous avons salué le Banderongai pour Bimana église Wana, les églises non sataniques, les églises non Batu, Nindi Batute. En captivité, ceux qui ont Kolanda au proverbe bazolo, ceux qui ont que proverbe baza bilobaloba, ceux qui ont que proverbe baza provocateur aluka ba problème. Et Kalio mais proverbe yaka pour na sauver, proverbe yaka pour na Congo, proverbe yaka pour na Binsaba. Parce que Mayu na zo pekio, ozali ndeko 4 na Bonzambe, bima na groupe ba sataniste, au sacrifier makolo, senga pardon, témoigner et sauver vie na yo pe ya bato ebele ko balandi bino oyo bozolanda bango lokola bapasteur bible elobi ke baza bapasteur te baza baserviteur ya satan bazali ndenge bazwi lolenge ya satan ase déguisaka en ange de lumière ezali bongo na 2 Corinthiens 11 banda na 11 tina 14 ezalaki exhortation ya moke ya kobelela bato koyebisa bino ke le palmier c'est un sorcier. Une église na bango bazaki na Afrique du Sud Chibobo ata misala mabe apulwa abebisa bato belé et ba continuer misala na tilo na Londres. Alors nga na yaki kaka ko éclairer bino ko sabino ke Malou ye moko andima ba sacrifier makolo na ye na F na bakambia F ko bazali bongo na kati ya misala mabe oya ko yoka nga malamu oya yoka nga te etali parce que bino mo boyebi impudique na moka oyo Angleterre aboti basi combien maman na ebilo bateka na église eza ensorcelé azo embouter batou a profiter la bonne église na kobengisa famille mobimba mais abala mosa rwandaise oyo atie trouble na komba lelo po azo na bato en contact na kozwa mbongo na ambassade nongo momona yike bienvenue asangi bakombo na bango pe na koyebisa bino boyebisa na moto amibengaka très très fort. Or, Kazali très faible, Kazaki porteur à Lagos. Comment comme il y a un bon matanga, voici un laptop à bande. Entre temps, bah quitte à zana on anda ku, ça bah quitte à l'okota l'air voisin à mon la boire. À ce soit bon avec le labo, à ce soit bon on se trouve bienvenue à PC. À son matin bah quitte à ça. Celui prouvé par le bisu ou prouvé par le bas. Ngai, d'abord faut pas rater ceux qui volontaires dans le samedi. Mais nagi pona ko éduquer nagi pona okongola batu iker ne benganga okoma ko benganga je crois que ça na batu ba ko yebisa ko benganga po na yina sauver ko zana nzela mabe yaya no mwasi ana nzela mabe katanda azana nzela mabe parce que azo sala inceste kat na famille na bino encourager na ba pasteur no surtout à Londres ko eza lolenge na bango eza boîte na bango musala na bango ko bimana ba fille pour amputer bango pour na kobebisa vie na bango donc Londres solo moni kombe lali ezali kindo kina buzobe sangani nde pesindo babo soki ville eza dirigé na ba pasteur bando bino nyonso bozala sous la malédiction alors bokomona ke biso oyo tozote ya vérité bato bazobungisa biso mais lokola toza nzambe moto akosimba biso te alors susi na ngai ali nzambe na nga pambola bino nzambe na nga apesa bino kimia nzambe na nga aéclaircir bino oyo bozokontinue kolanda bato wana bobima parce que baza bato ya satana baza bato baza na nzambe te na félicité lako ya nzela na banzembo nyonso azoyemba bolandaka banzembo wana apart banzembo alako ya nzela boyoka banzembo mosusu te apart ya lipoko du ciel na ale moloke balor mbongo bamari misambo bakisa bato tu bazomba lelo bamai kalambai bazwa onction satanique epa walesa baza basali nzambe te soki bozoka banzembo na bango bozosomba banzembo na bango bozosomba malédiction parce que baza ya nzambe te nomo bolandaki mwasi ya
moyembi moko je crois Matou Samuel ou bien wana mususu aloba ki mobali na yake ndaka kosambela na cimetière moi sinema mo muzalobi et masolo wana eza solo fadi bato wana babunga nzela baza ya nzambe te alors bino solola ninga te ekali bino bo soutenir émission oyo merci na bao bazobenga mpona kotia misolo bolandaka biso na Soft Kings TV nazala na chaque 5 heures eza TV na internet soko koti na mire na nga Facebook okomona yango nazala na chaque jour de lundi à dimanche na 5 heures du matin boza na prière na nga na 10 heures boza na prédication na 22 heures boza na prédication na minuit bozali bongo na breaking news vraiment malu ya RC ngonga ngoyo soko pesi bo mono panza mete lifelo zozela yo nzamba alingi yo alingi o témoigner ozongela nzambe o libérer ba maman wana ba single mother oyo kanga ba maman na ba koma ba femme de nuit oyo koma mari de nuit na bango ozayo moko te ba pasteur ebele bazosala ndenge wana na kati ya l'église ko envoûter basi ba boya mibali ko bango ba bimaka na basi wana nsima na kutu nzambe na nga pambola bino merci bye bye.